biso ba Congolais na mboka oyo to fetaka boyete makambo oyo pendant 18 ans etikala ko sala maboyete. Pour la toute première fois, des années et des années, tout le monde a un grand homme lokola yo au salibiso ba œuvre boye. Papa, où me là? Depuis ba gouverner ba leka ba pesa biso ekolo moko soso moko batu 4. Mais tout royo to sepeli que Daniel Bumba. Donc c'est la toute première fois. Biso pena to mona pena ke to zo saki moko ya loso carton soso c'est la toute première fois depuis ngai na kota musala oyo. To fanda na biso to mona na biso mais o bino bo sali quand même. En tout cas to sepeli po to bandai kozwa loso yoka saki moko ya loso awa yoka 3 personnes na soni ndenga ko mema na ndako ya te. Omoni social eloko tozoluka na mboka na biso kolia loso opesi biso soso opesi biso primo obongiseli biso merci merci merci. Toza agent ya hôtel de ville la fonction publique active toza plus de 40 agents to bénéficier ni na loso ni na soso babi bayebi biso te mais pourtant to postaka na kati hôtel de ville to travaillaka tozora prime ya ville te y compris to yebite magwini ne sala mara mais toza surpris le biloko to zwa te mais to postaka la ville pendant 365 jours to travailler mais ba lobi ni ke ba o ba ko zwa biloko ba vivre fait ça veut dire que ba o bazwa ka prime siko biso to zwa ka prime te mais en tête to ça mikana biso tout complet to sala ba contrôle a ya ville mais jusqu'à aujourd'hui ce qui magambo ya prime bimi o komona ba tie ba koma ba timisusu biso toujours ba fonctionnaire côté division provinciale active. Nous avons un problème que non, on a presté pendant 3 ans, 4 ans, mais tu bénéficies de la prime, il y a hôtel de ville. Les autres, nous sommes surpris, tu as besoin de l'eau, moi tu as besoin de parce que tu bénéficies de la prime, il y a hôtel de ville. Pour tout le monde, il y a candidat bébé, spaghetti, sardines, et ça bien. Fait c'est assuré, donc tu as la sac à l'eau sur Léon Moukolomoro, donc ça dit fait c'est assuré. Papa Bumba ayena mupepe ya fika, Zambe ya pambola ye. Donc c'est peli papa l'organisation là. Mbala liboso na ya na division nazwa eloko mbala liboso.
Ok, topesi merci na oyo bakonzi na biso basali kobandela na gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubak na Jésus Noël Jésus oyo azali ministre ya biso ya provincial. Papa merci tomonye musala boko sala il fallait sangwe kende yango biso nyonso toya atake peuple congolais attaque bas communicateur ya chef de l'état mokonzi ya mboka merci Fouachi tala batu ya boy lokola gouverneur lokola Jésus Noël ministre oyo azo changer makambo merci chef de l'état makambo yango yo biso ba congolais na mboka oyo tofetaka boyete makambo oyo panda 18 etikala ko salema boyete yango topesi merci na bakonzi na biso kolanda na Daniel Bumba na Jésus Noël ministre na biso asalaka makambo ya bien kitoko makasi toza sima na biso peuple congolais Fouachi beto tala makambo ya boye peuple basepeli.
Nazan et Sengo, je suis dans la joie. Pour la toute première fois, il y a comme on a œuvre Mounene Boye et pas papa Nabiso Daniel Bumba. Papa, mes respects, mon père. Mes respects, excellent, mes respects. Encore mes respects, excellent. Pour la toute première fois, des années et des années, tout le monde a un grand homme local au Salibiso ba œuvre Boye. Papa, où me là? Yo faut tamola lanzete. Papa, problème est tikali. Likamwa kantuku bianza, papa, likamwa la mbongo. Kantuku bianza, papa, futaka. Pour salar, papa, mema watro. Hein? Pour biloko yo tokolia, mais il faut que le paix dans marché. Futa biso ba mbongo, papa. Papa, si où me là? Nga posa na ngai na sengi yo, o tamola na nzete. Papa, tambola na nzete, tambola ume la seko. Comment ça la bisote, papa? Comment kantuku bianza? Nazo insister pour la kantuku bianza. Mongo, papa. Mongo eyaka. Vraiment, mouah. Ok, en tout cas, tu as maman à lobby, biso na bibliothèque, vraiment, tu peux si papa gouverneur, ma tonne mingi. Pour tout le monde, il y a quand même des bébés, spaghetti, sardines, et ça bien. Mais tu peux si merci à staff de Mobimba. Ministre à budget, j'ai dit le dire que papa, le sac qu'on a eu, tu as là, on te dit que tu as biso papa. Vraiment, tu as ça notre papa. Tu as atteint le bureau, tu as la personne morte dans le bon excellence. Ba ministre staff nyonso nzamba pambola bino gouverneur ko bosa la bisote ndengo ba kanzi biso mabondeli to lelo to pesota to fuka maraka to kumisa nzambe abatela abaxelo mikolo. Merci papa na ngai.
Bonjour papa. Maman Tishiku Odia. Papa Nanga, Papa Bumba ayena mupepe ya sika. Zambe ya pambola ye. Donc sepeli papa, l'organisation. Ah bonjour papa. En tout cas, namko lelo elekeli ngai. Mbala liboso na ya na division nazwa eloko mbala liboso. En tout cas, papa Mbuba Nzambe apambola ya pesa ye bomo emolai na oyo ya sali. Tokosungaka ye pe mingi na ba prière. Oui, la sali malamu. Tosepeli. Bon, na geste bakonzi basali to sepeli nango 2024 oyo tomoni ke vérité et monani depuis ba gouverner baleka ba pesa biso ekolo moko soso moko batu 4 mais tout oyo to sepeli ke Daniel Bumba apesi biso saki moko ya loso car to banozwa saki moko batu 10 wana boko kabula ndenge nini donc ekomaki ekolo moko mibale misato mais 2024 oyo tosepeli na bakonzi na geste basali bakontinue mpe mpona mbongo donc mbongo eza moke babakisa lisusu en tout cas esali plaisir. Bon, bonjour en tout cas biso toza ba agent merci mingi na gouverneur na biso monsieur Daniel Bumba na o asaleli biso parce que depuis biso to banda ba misala ba 15 ans déjà on ba misala ba 17 ans maintenant to mona déjà action moyenne donc c'est la toute première fois biso pena to mona pena ke to zo saki moko ya loso carton soso c'est la toute première fois depuis ngai na kota misala o na ville ya Kinshasa donc c'est le roman boye des extraordinaire to lo baka papa Daniel Bumba kolemba biso te telela biso susu na ba prime na biso vraiment toza pena na posa ba prime soto zo pena quelque chose pour ba biso musu toza bo toza biso pe ba salaire te toza ka ba prime na ngo ndimi te sauva biso mais na acte yo saleli biso oza gouverneur ya liboso asala biso makambo donc yo umela na yo twana loko lobate yo mona biso tout wana ba ja awa prochainement biloko yaka a ekenda so ba division te oh ekenda rabo oh ba ninte biso to liba biloko tout yaka awa biso to lingi tout yaka a to donc monsieur Daniel Bumba son excellent le gouverneur de la ville de Kinshasa umela na yo donc yo za boto bakselo ba mandat mususu rovanda ti libela na oloba awa awa na opwata bino nyonso na opwata tous les miyibi awa tous les miyibi na opwata gouverneur merci et tant que maman na pesi nanu merci omoni sosi leloko tozoluka na mboka na biso kolia loso opesi biso soso opesi biso primo obongiseli biso merci 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 tondimi ke oui tozotambola sikoyo bien po tobandi bien na yo nde boye nde tozala koluka vraiment yo oza igef ya baagent gouverneur okomi igef ya baagent nde okangi tous les miyibi okangi tous les miyibi biloko ekoya babwaki na babiro na bango oyo ya bakonzi mais lelo biloko ye na listing agent moko azwi saki ya loso azwi carton na ye azwi na prime na ye akei vraiment merci omoni boye to soutenir yo ba mosusu wana
Bakomasele, bakoyi na mai. Bonjour papa. Olobi? En tout cas, évité. D'abord, on va pas remerciement à chef de l'État. Monsieur Antoine Tshisekedi, président de la République. Asali Keto Zalaboye. Baza mingi te. Chef de l'État, il faut asala kana ba oyo, ba libi social. Toluka kine social na mboka. Banda ba créer hôtel de ville. Uta Mungudiaka. Tina lelo. Premier gouverneur et puis Kinshasa. Premier gouverneur et puis Kinshasa. Oyo asali action makasi. Asepesi ba agent. Na prime ya 37 000 oyo kimbuta tika. Na ngobila. Mais Mbaye. Après, tu as 125 000 francs congolais quand même. Après, si, na saki moko ya loso, carton ya soso, na yoki kuna où il y a 5 litres. Baza mingi te, to sengi na chef de l'État. Attaque guerre ya mboka. Article ya biso Bumba 20 ans. Article ya 20 ans. Abo mande ba syndicaliste miyibi. Ba chef de division miyibi. Ba chef de bureau miyibi. Non, comme ça, il y a la ville, parce que les fois de Nabango. Il y a quoi, oh, a vu 100 sacs, et qui oh, a vu 50 sacs, et qui bah, chaque sac, il m'a 8 personnes. Mais pas à Bumba, c'est extraordinaire. Tout le monde a nous été gouverneur, à vie, où t'as Moudiak. Où t'as Moudiak. Mais là, Baja va se faire. Baja va se faire. Akele seka loso, akele tauto ezakandemo. La monde social. Congolais pour la bien faire libumu. Tout à l'équitoko. Ata centre pour pouvoir occuper yote. Bonjour mon frère. L'impression nanga et pas ya gouverneur peu vice-gouverneur en tout cas na pesibino pena botondi makasi na ndenge bokanisi biso na ne oyo. Tofanda na biso, tomona na biso mais oh bino bosali quand même. En tout cas to sepeli po to bandai kozwa loso yoka saki moko ya loso awa yoka 3 personnes na soni ndenga ko mema na ndako ya te. Mais lelo quand même ozika moi 25 kilos quand toi soso essaye biso ka moi bien. Alors talela biso su kota prime moni biso pe les gens les belé pe salaire to zwa kate. Moi prime wana er moko esunga biso. Kamwa nini wana bakisa ngo susu e mata mwanda mbupo esa biso bien en tout cas gouverneur Daniel Bumba ya solo pena olaisi pena oza social oza mwana kini pena ya solo po ba kinwa ba social donc en tout cas merci Moussala Malam. Bon to refléter bien balobi oh wana to zwina no esa biso bien quand on a vu ça qui a l'os on a raisonné pe bande ko mususo baza permettre ata kopo ba ozwa moi soso donc to refléter bien. To fêter bien Nzambe à Pambolae après c'est sous makasi lisusu ba initiative à malamu pour la bajan boende en tout cas Daniel Bumba to pese pena merci gouverneur en tout cas aux danger toza bajan ya hôtel de ville la fonction publique active toza plus de 40 agents to bénéficier ni na loso ni na soso babi ba yebi biso te mais pourtant to postaka na hôtel de ville to travailler to zora prime ya ville te y compris tu habites Magouini et Salamara, mais tu as surpris le biloko tu as mais tu postes à la ville pendant 305 jours de travail. Tu as moins 40 personnes, tu as biloko tu recevoir ni soso ni elo. Bah ouais, bah j'ai biloko bah moi on a raté bah poste raté dans bah bureau. Mais bah j'ai biloko biso bah tu postes à la bureau tout le monde est biloko te. Plus de 40 agents. On tu as actif. Merci beaucoup. OK, tu sais pas dit pour na initiative au gouverneur Daniel Bumba ndenge asali pour les fonctionnaires. Nous sommes vraiment très contents. Mais le problème c'est que se pose la biso ba fonctionnaire tozana ba net ngai dans la commission, dans la notification, dans la carte na hôtel de ville. Mais ba lobi ni ke ba o ba kozwa biloko ba vivre fait ça veut dire que ba o baza prime. Siko biso tozwa prime mais en tête to ça mikana biso tout complet. To ça ba contrôle a ya ville.
mais jusqu'aujourd'hui soki makambo ya prime bimi okomona batie bakombo bato misusu mais biso bakombo jusqu'aujourd'hui tozwa banini ezobima te yango tosengi na gouverneur de la ville de Kinshasa vraiment atala bakar na biso en tant que fonctionnaire de l'état naza na commission naza na notification naza na nini oyo carte de service naza mikanda tout complet naza mpe na place oyo nga nakosaka oyo à tout moment pendant toute l'année on nakosaka mbongo na la ville awa mais prime nazwaka te baration oyo yango ezoyawa je suis responsable nasiki bana na ndaku mais nakozwa te eloko te sikoyo nga naye mosala papa bike bana bebike papa asalaka akezwa biloko mais naye awa ekosumaka mosusu ezaka mpona bato bazwaka prime en tout cas tosengi na gouverneur ya ville Kinshasa solo ezake basala biso contrôle bakonte baoyo baza mikanda na baza mikanda te baoyo baza mikanda baza en ordre bana droit kozwa prime accélération apesi yo commission na notification wana droit kozwa prime mais toza mikanda tosali bacontrôle la ville awa dernièrement awa toyebekaki contrôle oyo tosali toyebi ke tokozwa prime mais lisinga ebimi tokomona bakombo moko boye oyo toyebi te baza bandeko na bao bavena bandako baza me mpe bachamp mais bango wana bazomérite kozwa prime bongo biso bafonctionnaire bongo biso bagent ville toza mikanda tout complet tokozwa prime te mpo na nini yango tosengi na gouverneur de Kinshasa basala contrôle moko boye oyo aza mikanda na yango aza norde ana droit kobénéficie kozwa prime ya ville eloko toza na posonde yango wana ok merci biso toujours bafonctionnaire côté division provinciale active toza na problème que non on a presté pendant 3 ans 4 ans mais tobénéficiaka na prime ya hôtel de ville te lelo nous sommes surpris tokozwa biloko babi ke non moyen tozwa biloko eza te parce que tobénéficiaka na prime ya hôtel de ville te mais tozokamba ke na ba NI oyo aza même pas sous statut azobénéficie na biloko sur le temps moto aza matriculé sous statut azozwa eloko te alors topesi merci na gouverneur parce que ça fait des décennies tokabolaka sac ya loso 4 personnes mais lelo tomoni ke non sac ya loso agent moko azwi sac ya loso akei nango mais biso toza sous statut tozobénéficie na eloko wana te yango tosengi gouverneur de la ville a s'impliquer dans kati ya dossier oyo atrouver biso solution en urgence merci.
Wazalendo. Vous pouvez prendre tout ça, l'homme. Déjà, il y avait surtout une solution. Você